Amba, grâce ténor, yoko tunamona place au lobelo, to finga ya cressa d'école, o finga cressa d'école na nini, on est le côté maman, bo luka bo changer, hein? Bo luka bo changer, bo bongisa ba image na bino, bo bebisa ba image à média. Ozo comprendre, bon de ben poli. Donc ce qui craquage mo yeleki makasi, Karim Ngamba, so mo yeleki makasi, hein? Moi eleki makasi luka solution ça va démarche à poto calme mais nabi ko bula rapoto moni yo o bula poto so vane nom so na fabriga sanga memo na poto ti confirma kayo bazaka bazuyo batiki yo baye bazuyo batiki yo ozomona bande ko na moko mama balinga kayo te oyo zaki mona moko ya bali perdi. Mibali oyo bazo zoyo mubali pena olinga bala Karim Mungama faut faire attention hein, parce que bo robot à mwana boye ba de génération bana bozala ka bali perdi ndeti ye yoza bali perdi yo pena mubali akole ka pena TV kenga na bimana Karim Mungama fa blessé de guerre yo ka sa kozaka munoko te ozala kande très impoli Congo France Amis téléspectateurs de Congo France.com, bonjour et bonsoir. Vous qui nous suivez sur www.congofrance.com dans votre émission Télé-réalité, présentée par la reine Mi-José, la fille à la voix cassée, maman na GFT. Quand on boyebi biso topé sera toujours actualité, to lobela toujours actualité, au ezo le kana monde partout. Lelo tozo lobela actualité, tozo loba sur ba musicien na biso congolais, ba musicien congolais, ndeti tozo mona lokola musicien lokola Fabregas, awutu kozwa double disque d'or naye, félicitations. Donc tout monde a lokola ba musicien lokola héritier Watana bazo beta ben ezo cartonné na ba fête tout monde a lokola Fali Poupa asala ba droit chemin asala donc bazo évoluer kitoko bazé belé ba Weransoni Kofi Olomide donc baza vraiment ebelé mais na kati ya na ba musicien na biso na kati na bon tozo mona tozo déployer ba mbuma mabe o bazo retourner tout autour na bango loko tozo mona loko la ba mbuma mabe moko boye loko a soi-disant na yebindenga o qualifier bango te place na rotier la bango te so baza ba journaliste o ba chroniqueuse o ba animatrice bango moko ba mi pesa rôle na bango kwa o basala kana internet pe na media soki ndeti tozomona lokola Karine soki mungamba tozomona nani grâce soki ténor soki nini bazo bebisa image na biso ozomona bazo bebisa vraiment image na biso bazo bebisa image ya ba musicien bana moko na yebite soki place nini bauta soki bazalaka vraiment na ba parents tout le monde a biso Fabregas abeti Yamado e cartonna tout le monde Yamado e cartonna tout le monde sous deuxième album na ayeko beta tengama ezo cartonné banzembo bien tozoka lokwa banzembo ba Shege Marginal Mobutu tozoka lokwa ba Jojonga banzembo ezebele kutu na kotanga ba kombote po banzembo nyonso abeta na mastane e simba siko tozomona batu mususu oyo bambuma mabe lokola ba chroniqueuse moko boye na yebite soi-disant ba Karim Mungama ko se permettre au finga muto ya sala yo o biso nyonso to yebi ke muta sala yo abimisa yo eza Fabregas oya talisa yo mokili mobimba au Côte d'Ivoire ba mona yo eza Fabregas au Cameroun partout eza Fabregas tozo mona lokola Karim Mungama azoko finga Fabregas donc ezo sala mawa mingi pe ezo sala biete donc baza bate belo oya azo finga mais mingi to est vraiment na makambo wana te donc comme na mutu lokola Karim Mungamba ozoko se permettre au finga Fabregas au Fabregas azoyo asala yo pozala donc na oye bandenge ya ko expliquer te mama Karim yo pedozo finga Fabregas Karim na yeba yo Karim Mungama mutayeba yo azate mutayeba yo azate lelo bosani obadeki kokumisa
Fabregas awa tout le temps Fabregas lelo comme finga Fabregas ou en plus azo salir ye alobakie akota biloko akata bimisa ba secret moko ya kati o eza c'est faux et archi faux pour biso na Congo France comme tozwaka toujours information na source o ya zolobake apesa Fabregas chemise ya 500 € oyo Hakim Prince de Lausanne atikela ya Givenchy ngana benga ki vient nga Hakim Prince de Lausanne abi ayebi makambo wana te bakote na makambo wana te na pesi vient nga mbote place oza. Pourquoi lukuta makasi boye pe misu makasi boye mama yo mutu Fabregas asala yo po lelo bayeba yo Karim Ngamba eza pona Fabregas et Karim Ngamba ozo se permettre au finga Fabregas asali yo nini mama bolamu egali berda moni pourquoi ko se comporter ma beboye mama Fabregas azwa yo lokota yo oyebana te baya bakotisa na clip ya Mado par erreur obima lokola danseuse par erreur Fabregas abwaka libanga par erreur sikoyo yango wana komi ko finga ye yo finga Fabregas o finga bato ebela wati yo kaka kokota ka makambo yetali yote kaka kokota yo zo finga Fabregas o telema na Fabregas biso nyos to yebike aza musicien moko aza très poli a finga mutute a lingaka pe ba problème na batute a respectaka batu jamais Fabregas nenga zanda a finga muto a le kabo no même leader nende to mona batu mususu balungwe pa wera babandi ko finga wera babandi ko loba n'importe quoi non Fabregas c'est un garçon aza vraiment intellectuel famille moko batanga aza mona moko aza poli. Mais comme on a mutu lokola Karim Ngamba azo se permettre a finga Fabregas alobaka ba n'importe quoi que ye muta sala Fabregas ye muta pesa Fabregas ba relation mama relation ni ya malonga yo zanango lo bana du poko kokosa batu boye relation ni ya malonga zango Karim Ngamba lo bana otoye bat pour relation ni ya malonga Fabregas bena ba relation zango tambola ka monde entier be États-Unis partout ba Cameroun ba Europe na kotanga ba monde te yo kutu a première fois mataka ka vio kaka free d'ici a pamba o tsaki makelele batu ba mela maite so relation ya malonga o yo zana ngo yo ko présenter Fabregas a wuta pa wera son makana aza prête ba prête ana ba relation ya rosakana te so yo relation yo représenter Fabregas o yo zane ya malonga mama o mimona ka franchement Karim Ngamba na grâce ce qui ténor na so ibate bano so ba wuta vraiment na planète nini franchement ba mi téléspectateurs ya Congo France Précom comment fait-il batu ba ko zala ya modèle oyo o finga Fabregas yo lo ba ke yo za star ya Fabregas yo za star ya wapi non me expliquer biso no star ngo poto comprendre mo starité ko lo beza ka lengi mais des fois qu'on réalise ça rapace biso ce ko ba mi to lingi to réaliser un mo star na yo lo ba ko za ka star ya ni star so ko la na ki koso star a dépendaka na bana poto star azo benga bana poto po batindela ke biloko bilamba star ndenge nini biso to mona ba star to yebi ba star baza ba Beyoncé bongo nande ba star yo lo ba ke batu ba star ya vie na yo oza ba star ya vie ya batu ba yebi yo balandelaka yo oyebana oui maman je n'en disconviens pas oyebana na milieu na communauté congolaise oyebana na ndenge nini ba mi téléspectateurs ya Congo France Précom oyebana na ndenga mabe eza lokwa solo biso nyoso to yebi solo mais solo ayebana na ndenga mabe biso to yebi Lucifer yo za gaz koleka Lucifer mais Lucifer ayebana na ndenga mabe to yebi ke Lucifer abomaka batu afingaka batu atongaka batu apanzaka batu aza impoli aza ndoki amaka mabe lokola yo nde yo yebana est-ce que yo penda voix normale boko oyebana na milieu congolaise mais oyebana na ndenga mabe oyebana na réputation mabe luko yebana sko na image ya malam poso na image ya malam muto akotala ata yo azate muto akotala te ta clip ya Mado wana heureusement Fabregas Métis Noir félicitations au tchaki na souka parce que aspect même ya clip e bebaki mais heureusement zalaki ka na souka yango wana po akotaki yango par erreur siko yo okende ko finga batu
oloba ke mibali o bazara na poto bafutela kayo biye bayaka ti awa mama nga na yebi ke mobali muta confirmer mwasi muta confirmer mobali te mwasi pour confirmer mobali il faut mobali a confirmer mobali nini aleka pena na internet a peda loba peda ke nga na bimana Karim Ngamba mobali nini bawanga na yo non tanga kombo te pour la promotion bami téléspectateurs ya congofrance.com oza la reine de Lyon mutazoloba la fille à la voix cassée bawanga na yo n'émission non tanga nanga kombo te bawanga no mobala bia ebiote je suis père de famille awanga na mama star bawanga na keta ngaso na obima star nde na zabo mi José la reine de Lyon non bomba non pourquoi star na wanga na star non za fier ya rondima star attention na obima ta ba musicien na biso congolais ba musicien na biso congolais ata na pesa exemple ata ya Vienne nga Fabregas makaza Vienne nga na ko obima nete na pesa exemple so na obima ta na Fabregas na oleka pe na TV na za fier na obima na Fabregas na wanga na ngota parce que ce que comme fait ba ke bongo star pour star aza monde entier star aza muto nene nous le dos a une grande star le quoi yo ce combat qui no wanga na yo maman et sopa yo on que sopa yo ave misu makaso za raonda ba courage za rango so nga pena na olega so na TVT na kima mobali pena wanga nyo boy maman change et sopa yo on va mibala poto ba foute la kobiye baka kotala te mama baka ko passer ba séjour na bango na Afrique bolimbisa biso bolimbisanga na ngina loba ba papa na biso poto bandani ba yebi tende biso nyoso banda poto e banda po biso to abana ya koto to tangi mwa ba koto na poto to na mwa ba diplôme na biso mwa ba bac na biso ya awa ya France. Siko bandani ba yebi te ke mibala poto nyonso so ba kena bango Afrique ba trompa abasi na bango na yebi yango te bazana mo ba balle perdi mais ce qui ba yeba passer ba séjour na ba parents na bango ba yebi ki facile à garer moko zaka na Karim Mungamba balle perdi moko zaka na Karim Mungamba yango ba ko passer mo tana yo pourquoi ba balle côté ba confirma kaote to mona mobala Beyoncé so ki Kelly West abala Beyoncé ata bambongo na G parce que Beyoncé a star a kendani na magasin a dépassé $350,000 a sombela ye bilamba vida magasin parce que a star yo siko nani a salela yo makambuana parce que soko za une grande star ndenge yo benga ko za star il faut ba salelo ba dépense wana siko mobali ni na confirma kayo bazaka bazuyo batiki yo ba ye bazuyo batiki yo ozomona bande ko na moko mama balinga kayo te oyo zaki mwana moko ya bali perdi mibali oyo bazo zwayo mobali pena olinga bala Karim Mungama faut faire attention parce que borobota mwana boye ba de génération bana borozalaka bali perdi ndeti ye za bali perdi yo pena mobali ya koleka pena na TV kenga na bimana Karim Mungama fazara blessé de guerre faut blessé de guerre parce que tout ça mobali normal ako lekate faut blessé de guerre aleki aoloba mutu moko tula na ye toza maladi na ye to kaka za mutu moko kaka azade kaka bali perdi ka loko ayo donc yango confirmo nga penda tazande ko nga mobali na bandi famille ko séparer mukolana po mutu akoza na mal répéter loko ayo azate Karim Ngamba yo ka sa kozaka munoko ozaka munoko te ozalaka nde très impoli bata minoko baza ozaka munoko te okosaka okofondaka munoko n'impolitesse tu vois okofondre et ça deux choses différentes ozo comprendre okozala la obaloba na français la grande gueule oza la grande gueule te mette très impoli te poli te mal poli mal éduqué mal élevé ozo comprendre ozala munoko te ozaka nde très impoli ozo comprendre bata minoko baza openda zo loba oma muto munoka finga te I speak aka mais yo o finga ko loba n'importe quoi faut sola na diplomatie faut sola ya ben intellectuel o comprend nenga mi José la reine de Lyon la fille à la voix cassée na solo la ya ben intellectuel ya ba diplomatie jamais o mona ngana loba ben jure mais na obetao Karim Ngamba nazo e batesta wa sukola na kikoso okumisa ndaku ndaku nga moni wana ndaku star ndaku ya miria ya bleu loko la crèche mira bleu makasi bongo loko la crèche to kenda kotika bana soto okende kayu ndaku yozo kumisa yango wana
hein ozo opesi pe olobo télé-réalité ou bien ta signification télé-réalité télé-réalité ezaba Kim Kardashian mutu toyebi bango na ba télé-réalité basala baza ba fille moko balingaka kolata balingaka ba style moko ya bien basala image na bango nde to mona eleka ba fille mo eleka ya ba télé-réalité ba les anges to mona yango toyeba Kim Kardashian yango télé-réalité ba passer pena vie moko za réel o mona pena ba vivango via ba star yo via ba star ni na mbeto sala ki ya mabaya wana na dra o na mona ki na couverture ya mauve lokola katafari ya matanga ya koko ya Santa Kufi ah mama oza star te sino kokosa oza star to mikosa ka osomona oza star to mikosa ka yo finga Fabregas yo kokana Fabregas yo na Fabregas o te matana Fabregas te Fabregas a mwana poto ana mukanda avanda na poto aza marié ana mwasi ya kano okuna ko comparer yo na ete po yo na ebo abutu na moyi jamais ba comparer butu na moyi Karim Ngambo abutu donc moi ça Fabregas a moyi donc jamais. On se comprend des arts reconnaissantes, maman. Au moins, vie qui est une gratitude de foot à rater. Ozo mona muta salayo pozala mais ozo wanga na mutuana ozo finga mutuana ulobake opesa ke ba basket en plus yo loba en quête rectificatif baloba quête quête loro mususu baloba ka basket baloba quête pe arrêter ko kumisaka ba basket le quoi ya ba Nike ba Jordan ba Adidas eza ba basket à sport eza ba biso na poto to lata kango tous les jours ba basket ke nango ba caillou au moins le ko kumisaka ba Nike ba Adidas ba Jordan oseka tuna ba ozakana ba saper tuna ba ba biso le ba lobelaka bilamba ba lobela ba basket so batanga ba basket le quoi ba Nike ba Adidas ba Jordan biso ça ba basket à caillou on là t'as tous les jours aux autres za basket moto ko ke nango soirée basket moto ko ke nango ou bien concert non ba basket il y a tous les jours au tambola na cité donc là on belle la Canada Jordan et sopayo on se comprendre et sopayo pour et là qui ça vraiment image à ma bé ozomona donc tika munoko mama tika ki impolitesse ozaka munoko to zakande impoli yo grâce soki tenor soki ni yo kutuna oyeba te mama ozo muchopi yango na uti wapi mama mi yokela mawoza na panzi ya manevre panzi wana eza no ya manevre yokela nzoto no mawa okufela mobali te na pesi vient dans la news de star bambote place oza toujours yo toyebi ki actualité toujours o pesi okufe la mobilité yo ki la ta mama no mawazo lala na église azo prier okufe la mobilité okimanda kuna aja 14 melaka diamba ozolanda no ka Karim Ngamba mama yo mutoza no kutu SDF sans domicile fixe ozanga adresse no wapi mama na age no foza nanda kwa ba parents na yo ozolanda Karim Ngamba ngana o comprendre fozongela babokilo na o ya makapani côté mobali wana kufaki basukola yo omonye loko zo sala yo basukoli yo te esprit ya mobali wana nde mutezo kota yo yango zo komisa lokola mutali boma ozolobaka bilobela ngana zo comprendre yo nazo comprendre yo donc iluka basukola yo elungolo espiano mona age na yo mwa muke kozala veuve kokufela mibali eza vraiment bien te eza vraiment bien te ozomona eza vraiment bien te eza penza dignité eza image moko mabe kasha mabe mobali yango pa kufela ki nini point d'interrogation wana yo moko oyebi po santé na ope fosa la moi test comment fais-tu mutu to fingi batamikete za muke meza moi muke moko moi sembe moi misuni yo muke mikuwa oyiba na position to tembaka lokwa nzeta drapeau pour lokwa monument Lumumba na boulevard pour soko mutu ndenge nini mais boza wana bofinga ka batu so za posa tambongo ya garantie na oyebi sata ma grande sœur propre asunga ta na garantie bijou lufu na Liège asunga yo ata jingle kabidisa sumbiri tekiri tindela mwana wana tambonga garantie ata cheke margina mobutu lonzoka papa na donné na Crisiville la grande basunga ta na mbongo ya garantie ata Blaise Fashion mokonza disquarette pe chef d'entreprise bato sunga bango yo ba Blaise Fashion te Fabrice Moulele Nzamba poto vrai joy ya poto montre 7000 € là ta bato sunga tindela bambonga garantie bango ana Lorile ma grand garçon de Paris sunga mwana wana même vie nanga Hervé Massaro mokonza tatouage pe azo sepelango te na kata Paris même Lorile ma grand garçon de Paris azo sepela na makambo te Karim Ngamba oloba yo za vrai chéri yo yebi ba vrai chéri
Maman, ozala non muindu, ocha ten, opakoli produit. Te okoma nango dans des arts artificiels. Okoma coca fanta. Ozui elongi otelisi, mais telisa pe ma beau côté, telisa pe ma kolo, telisa pe ba genou. Biso to mona ba Rihanna, le ba tela ba star ba wana ba mela ba compliqué ba tsaka mbongo na ba wanje, ba tela ka temo ko uniforme. Yo teli coca fanta mama, telisa pe ba lèvres. Pourquoi vous côté ça va lèvres te maman que beaucoup ya kokata vina on a 50 ans lokola Michael Jackson a kata likola choko ya ko changer le poso o kokata vina yo ta Michael Jackson a kufa na 50 ans likola ko changer le poso yo ko changer le poso boye okomi koka fanta o lobake ba vie na yo oyo ya Saint-Denis batinde la ko bilamba na Saint-Denis Kari mungambo eko kosekisanga eke bafiana balinga kote est-ce que na Saint-Denis magasin zalaka magasin yeza na Saint-Denis magasin za na Saint-Denis yeza magasin ba nibu na marché mais ba vie wana bolinga kakari mungamba te pourquoi komonisa mutu pasi boye bazuti no bilamba marché ya Saint-Denis ata yo moko bilamba Saint-Denis leko kolata ngo lisusu ako position pe eyebanaka te na taite na ba vitamine omela po ya munene ba C4 munene ngo po ya kate nzoto pe ya kate kasi mekanga ni sika mo lokwa liboke otoliaka na kinkole ya ngolo isusu kitote na ba produit otsa lisusu na ba faux de te otaka ya numéro na ote ya bata pembe yo mutu mwindo te faux de te ya bata pembe elongezo sala yo coca fanta elongi pembe nzoto mwindu maboko mwindu muta pembe azaka maboko azaka clair ozomona penda ke maboko na eza clair omwa penda te uniforme so oza mwindu tikala mwindu lokola bongisa mwindu na o lokola ma copie dedans Mathilde Kunga ma Clarenne maman na Marcus et Denzel na Paris aza mwindu mabongisa mwindu na ye soko za pembe tikala pembe lokola Divine Sukal Deka mama na Kenaya soko za mwindu lisusu tikala mwindu lokola Charlène Makanda motema toto babaji na Paris pire sernanga mwindu kitoko lokola Rita Lusamba Kardash mama na Leni Mbala na Paris abongisa mwindu na ye yo siko ozwi ozocha choko na moyo ezaka na kini baninga bakendaka ta oya ta poto ozo matako yo mibengaka soit disaster ozwaka ta mwa malili esukola kwa ta ozomona taka tentire taka tentire ya mi José la reine de Lion na yo omona te ke différence ezakaka omona te kaka original otikaka original yangwanzu ezaka yangwanzu na ba faute to pakolaka ya ba château rouge o batindelaka yo ba faute to yo pakolaka eza ya ba 5 € 10 € ya ba château rouge utaka ngwanzu utaka Chine yo basini na poto ni mutu ni ogosombelo faute te ya 35 € ya mat ezo ba faute ta ngwanzu so ba tende salo ba buto ezo salo bilo ba buto ba cancer ba nini ozo mo te ke tena o ezo beba tika choko mama tika munoko Fabregas sala yo ozoko po kumisa Fabregas oza mukala Fabregas mukala ozolanda omemele saki wanga nyango akabelo bambo yo ne la mania malonga oyo pesa Fabregas yo moko dependa na bana poto o dependa na bana poto ba lati saka yo Fabregas muto osombelo bilamba zo lati sa yo okumisa ba Versace so finga tabufatu oui parce que tabufatu mutakomisa ona point wana pesa mutu makasi ozaki mukala tabufatu ozo memele ba saki ozo kumisa ofinga shida ibula melelo koma pire shida ibula oazo ba fisa charisme sans esprit fifo za un esprit star faut un esprit soit disant pas oza sans esprit oza sans charisme kokota kota makamba bato omoni Gabriel na ici babeba okoti yo te mana Gabriel yo na Gabriel ba butu na moiti omona kingani batelemi bo okoti yo soit disant star moi c'est faut zakana ozakana charisme moi ça loba te oza sans charisme sans les tout ozo comprendre oyo kasa yango eza gaz eza beze sopaka yo star a panikaka te poza no star to eloko te oandoka mutu normal okopona oandoka konikesi mo boye odependaka na bana poto donc oza mutu moko normal donc tika kofingaka bana poto tika kolobaka n'importe comment ozo comprendre félicitations na mukolo mobali oyo gangela na Paris place oza donc on récupérer père na yo quoi père aleka na écran awangana donc félicitations parce que zo la kisi pena ke o grand prêtre mère
Ozo comprendre. Donc, ba grand pote mère nyonso na pesi bino mbote. Donc, na omona ma copine Mathilde Kunga McLaren. Grand pote mère. Na omona Rita Lusamba Kardash. Grand pote mère. Na omona Charlène Makanda. Hein? On t'aime tonton Babadji. Grand pote mère. Na omona Bijou Louflo, ma grande sœur propre. Babi, grand pote mère. Na omona Aline Mimbo, na Alimani, grand femme d'affaires, grand prêtre mère du Souyewana. Donc, on a pesi bino nyoso, ba grand prêtre mère nyoso, on a pesi bino mbote, donc, on a pesi bino nde ba kolo place. Donc, yozo sopa yo. Tika ko tsaka munoko, tika ko finga kabana poto, tika ko lobaka n'importe comment. Okubisa ba versage. Ba versage, c'était pour faire la bilamba na ba collection, ya ba collection. Pas na poto to la ta selo collection. Yo kutebi ta signification ba collection. Yo monika versage. Mo ebite que versage ça la ba collection eza, collection ya 2011 eza, 2012 eza. So que tu fais lati bilamba ba versa sana lati ba collection ba 2010 akena ngo ba kayo tambo nango akena ngo ba fête araignée na ba so nzoto ne aya pesi yango yo zo betela ngo toloke na lati versas versas ba lata yo kasi na poto mutuni a rosombelo pele lamba koti na magasin ake sombelo pele versas Givenchy Kenzo mutuni azata mama omikosaka pose lo côté tika na yo kosalaka lolendo pamba grâce ténor yo kutu na omona place rolobelo to finga ya Christian d'école o finga Christian d'école na nini on le lo côté maman boluka bo changer boluka bo changer bo bongisa ba image na bino bo bebisa ba image ya média parce que bo ba fille moko na ebité ba place bo wuta bo ba moko so bo na ba parents ou pas na ebité pour muto aza ba parents ako se comporter nde bino bo se comportera ti ozomona faut les camions sont à la discrétion bino bokasa lokwa bo aminoko bo ebinde koloba bo ebi koloba te bo ande ben poli ozo comprendre bo ande ben poli donc ceux qui craquage moyele ki makasi Karim Ngamba so moyele ki makasi moyele ki makasi Luka solution ça ba démarche à poto calme na ebi ko bula rapoto moni yo o bula poto so venez nom so na fabgasa nga memo na poto yo grâce ténor ozo ganga au passeport rouge ozo na passeport congolais te passeport congolais pas besoin na ngote nzoka nde ozanga na passeport congolais te ba kosi na passeport congolais ozu vertige ko po finga omonde ba saka d'esprit nao tika ki mukala renya sute oza mukala na age no mukala muninga no mwasi Karim Ngamba, Luka prépara venir aux amukolo. 36 ans c'est beaucoup, ma chérie. 36 ans c'est beaucoup. Aux atteindre 40 ans, dans 4 ans, qui ça 40 ans. Pourquoi on se comporter modèle yo? Ozo se comporter modèle même ils viennent à Tokyo, na Paris, à Sepel, na Makambo, même ils papi Macron, na Liège, à Sepel, na Makambo, donc, bon, Luka, bon, changer. Donc, Fabougas a un niveau na ote. Donc, banda le loti lobby, au côté le mana Fabougas, c'était pour Fabougas muta sala yo. Vous comprenez? Nga so mi José na oloba, le mi José la reine des lions, babi la fille à la voix cassée, maman na jefté, babi ba voix cassée, le ba marakaka. Les États-Unis, quoi, ba chanteuse américaine, tout baza, ba voix rock, ba voix cassée, donc, n'a ko lobelo, parce que touché Fabougas. Donc, arrêtez na Fabregas. Vous comprenez? Fabregas a un niveau noté. Yé mouta sala yo po ozala. Le lopo mona notre chamuno kwane yé. So zaki Fabregas ta kocha ki on a clip wana. Yé un mado par erreur était comme danseuse. Olinga ko yé banate. Tando baby sa spa clip. Clip e beba. Tando zaki mwindu. Loko alikala. Oh, tsa munoko. Oh, luka be ba fo de ta couleur na ouch. Ozo pa ko la ba fo de te zo ko biso koka fanta. Donc, Luka a changé et vous allez bien mingi na ba comportement na bino mabe bozanango Luka a changé même bébé mikobi maman international azo sepela na comportement na bino te même vient na parti benga banque bilamba a sepela na comportement ote même Marie Mouyamba couleur d'origine moté makani Mouyamba na restaurant Kapi ba sepela na makambo ote donc Luka a changé et vous allez bien mingi na ngina loba na héritier Watanabe, to ebike oza rassage, oza ramaele. Donc, il faut faire attention à batu mususo. Moi, batu mususo, bayaka, ko finga, batu, auta ki place moko boye, mutuana salaye, ala kese ki ingratitude, pas mutuana, zo finga, mutuana. Donc, comme si pe, aro finga kayo, azo bebi sa image nao. Mais na ebike na yo, aro mekate, parce que yo, o sakanarate yo, oza rassage, aro mekana yo te.
nayebi ke aromekana ote arosakana te mais faut faire attention parce que Fabregas a collègue na do batum soulera o le kazo finga collègue na yo eza biete nenga fingi Fabregas ndako finga pe yo nenga bandaka ko finga shida ibula akomi su ko finga tabu fatu donc azana e mutu moko sans position yazane mungamba emsu bo comprendre la signification mungamba te mungamba la kesi mwana musala yazane mwana musala e biso bana poto ane mwana musala azaki mwana musala Fabregas atambusa ye azola mukabatongo okota kututina wero okota makamba wera na Fabregas okota kututina prison ah mama obosani okota prison ya makamba Fabregas wera kangisa yo lelo wanga la Fabregas yo vraiment ngamba Fabregas okota oka sola boloko wana obiso la boloko ndeza la race moi garde à vie bino benga ngo cacho mais biso na poto to benga ngo garde à vie oka sola garde à vie pour na Fabregas lelo yo finga Fabregas mo ka musanga sopo mama babi bakosaka o tromper no bat mais conscience bakosaka ngo te conscience na yo yebi oyebi ke qui est Fabregas nani aza Fabregas oyebi ke mutasala yo ya Fabregas ti lelo ko makotaka munoko wana opelisaka wana eza Fabregas luka no solution bongisa no ndako na yo luko ya poto Luka oza na réputation bien luko la tarapé bien biloka bien yango zanga numéro chaussure parce que moi c'est mon bimba yango zalaka tout le temps ba basket pour ba mi téléspectateurs ya Congo France.ca Karim Ngamba la ta numéro chaussure 45 moi aussi à se limitaka na 41 42 moi c'est ça comment là ta 43 44 45 à sauter au moment tout le temps là ta ka basket talo fozo ya pasi ya ko luka bino bo boyebi ba talo ba numéro 45 et mon na raté ya mama be emsu ba na poto amawa ba tinde la ke ba talo o ya ba primate ba magasin le quoi ba primate ba tindeli moi ba talo parce que zanga numéro chaussure ozomona numéro chaussure exact ozola ta 45 o finga bana poto o finga Fabregas you a vrai chéri ah you ba vrai chéri moi ce qui toko fona couleur ba bi couleur façon kolobela charisme pe ça la moi si ozo comprendre façon kolobelonga bien botali penan sota bien taille bien wa bobengi vrai chéri na mayele pe contact vrai chéri zaka ateke o leki ozo ganga vrai chéri nde faut ba kumisa o mais celui yo boko zo mi kumisa o a vrai chéri te donc arrêtez pour na yo grâce ténor na mingi o lobate pour na ebiote o robisu ko toucher JC oh Nathalie Makoma JC lingaki ah mama bino bozo batute ozo kende penati na JC na Nathalie Makoma na yo kasi Nathalie Makoma okumba yo ni femme Nathalie Makoma yo za olinzaka Nathalie akokumba est-ce que juste akolinga pena moi sur le quoi yo Nathalie aza star munene yo niveau moko na Nathalie Makoma ta donc bon arrêtez biloba loba na comprendre des abaisse ko si la mutezo sala bino mais bon luka boye bana ndenga mala quand on rappeler bino solo pa yebana Lucifer pa yebana mais bino bo kamoko na solo na Lucifer do boyebana na ndenga mabe do luka boyebana ndenga mala do batuto yo zo finga baleki yo donc Karim Ngamba wana eloko te donc arrêtez. Donc merci mingi na bino nyonso botaki émission na bino télé réalité le loto yaki kolobela ka ba réalité ba actualité o ezoleka o bino mo bozo mona Karim Ngamba bazo finga Fabregas o bino nyonso boyebi Fabregas aza un grand chanteur taka Fabregas aimba bien félicitations Fabregas na double disque d'or zalaka yo bo continuer ko somba tengama ya mado bo somba ka taka musicien moko aza très poli le quoi Fabregas ba mingi te bazana bango ba mingi to afinga raté azarane na polémique te mais bon luka kaka ba mekaye ba Karim Ngamba mais pamba zéro donc bo sanga na bino nyonso pamba zéro aka Fabregas otikala aka Fabregas donc métis no aka toujours métis no na pesi ya Christian de Con mbote ba place bozali nazo pesa bino nyonso mbote nazo bimisa liste ya batu nango balinganga o basutenaka nga o balinga la reine mi José mama na jefte o bino mo boyebi nazo mona Chege Margina mo butu lonzoka papa na donner na papa ya civil la grande quoi na kati ya Luanda balobi ya yemuto obeti sa Fabregas concert à Makasi pour Fabregas ana tourner na Angola obeta concert à Makasi le 6 le 12 le 20 le 27 doit tourner à Makasi ko yinda o Chege Margina yemoko azobeti saye donc babi mutambongo Angola dollar ezala soute mais babi Chege Margina azalaka kakozalaka kakoya raté nazomona Hervé Katangala
na kati ya Luanda kaka nazomona komanda mululu mokonzi ya nzela Fabrice Fabolo Papouet na Luanda na maboko na bao nazomona Kalidor mokonzi ya Rocha Tony Lubaki wana batu ya Luanda bato ba simba mikolo yo Luanda ndenga muketo ba sala la reine mi José la fille à la voix cassée azala kaka kezande bango nazomona lisusu viena nga na lingara mingi jingle kabidisa babi sumbiri tekiri ya somba kani na tekarni asomba ni atekani to découvrir ka na Congo France près comme eloko nini jingle kabidisa salaka na kati ya Lyon nazomona susu ya Fabrice Mulele babi nzamba poto vrai jo ya poto ya likama mututeli kama mbongo ya lata montre 7000 € vient nga Fabrice Mulele nazomona lisusu Blaise Fashion mokonza disquarette pe chef d'entreprise na kati ya Lyon nazomona lisusu Lorilema vient nga moko grand garçon de Paris hein nazomona so vient nga Hervé Massaro mokonza tatouage na kati ya Paris babi tatouage mo professionnel qualité contacter Hervé Massaro nazomona lisusu ma grande sœur propre que j'aime beaucoup Bijou Louflois moi popia mukolo moi c'est ngambe ya mbinga na Liège nazomona lisusu ma copine dedans on a linga motema na nga place ezalaka babi biso ba inséparable Mathilde Kunga Maclaren maman na Marcus et Désert hein non nazo na Paris na opeso bambote place oza nazomona lisusu bedo buzaye belé nazomona bébé mikobi tante na nga privé maman international nazomona Taizon cour des grands restaurant Makas na Lyon nazomona Rita Lusamba Kardash mama na Leni Mbala nazomona pire sœur na nga Divine Soukali Deka mama na Kenaya babi motema ya l'autre là quoi nazomona sous sœur na nga Charlène Makanda motema ya Toto Babaji nazomona sous Genovi ya Nzal na roi wa ba sœur na nga moko basimba Bénérissa Naïma Bénérissa Naïma na Grenoble yo moko oyebi place oza Chrisa etafe Dora ya mukolo Koudia HK le meneur de G Hervé Koudia HK le meneur de G olobaki on a boire à côté ngai viens nga moko Pati Mbenga ni banque ya Bilamba na Lyon babi Akimi Prince de Lausanne domo na trésor loi LL les grands Jogo trésor loi la LL les grands Jogo na mona maître As LS papa na Mazino Maître As LS, Papa na Mazinu, na Luanda. Donc, Boza et Belé Laura Kabangu, Laura Kabangu international. Donc, Boza et Belé, Nazomona, Papa Pedro Matwa, Papa Ban et Belé, Nazomona Maître Zakis Kazadi, les grands Kassai, Nazomona Junior, Bukasa, Bukasa, na Suède, yomoro yebi place aux manager ya Congo France comme yemuta simma masolo na kati ya Congo France na mama na ngamoko mama Marie José Lufulabo babi ba mamo ba bana masolo ya enzi na Luanda ngamoko ndo ya mama mwana suka mama babi ya fille ya mama la cadette à mama ngamoko mi José la reine de lui la cadette à mama quoi na mwana suka chimtima ngamo konza baluba na Paris, vous avez maluma na Lyon, timanga. Ça dans maluma maman na Joyce donc boza ebele ali Tokyo na Paris, nazomona Ale Manzala, nazomona Malcolm na papi Malcolm na Liège. Uzuma baza ebele tema na ina bossa na babi restaurant Makas soko lingo lia kitoko mbisa kitoko na Paris olingo mona la reine ni José en personne maman na bino télé réalité alobaka sur actualité bokende na restaurant Jeannette Ewaka na Paris na Ivry-sur-Seine bolia kitoko komela pa sœur nanga Jeannette Ewaka nazomona sœur nanga Niki Kaniki, maman na Félicia, vrai chéri babi, femme en espèce. Yaza nga mbongo te, moi sa mbongo ne, yewana nazomona susu, ser na nga, oya kanga masolo na kata ya Lyon, nazomona Lisindala, balobi, kilo ya monde, kilo ya monde nazomona Lisindala kilo ya monde donc boza ebele ser danga linu mimbu na Allemagne nana Sukali mama na Brenda donc na pesi bino nyonso mbote na linga bino mingi ma grande sœur Bijou Louflois na Liège ma copine Mathilde Maclaren bye bye.
Congo France. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. CongoFrance.com.